Asunga qui était salaboué les qui étaient nous salango parce que des ans maman tout monde était libre comme yo au lieu rappeler au salon au lieu aller pas quand journée au lieu rangot ils ont les lots place au Vandaka maye bima courant ezali volonté ezati mais moto yazana pouvoir azaki na opposition comment ça veut dire qu'il y a comment na pouvoir à comment changer le sous biso manzaka à c'est l'épisode glissement en 2025 pour eux biso to ki malem to en 2023 pour biso présent il faut ayana ba stratégie na ye il faut asangisa le sous il faut ba identifier batou madame au moins que cause biso ngongate au moins que glissement cause la ata yo mo so za na miso ki moto boite o comprendre te ça veut dire que pouvoir en place et ça la volonté parce que tant que vous allez que pas boinde comme malonda ceux qui vont avoir la volonté bon boluka muto malamu bosa nini botia wana tant élection en 2023 exacté d'ailleurs déjà avant en 2023 en juin déjà 2022 to banda ressentir ba température mususu déjà so kito yoki élection exacté bobima na balabala oya ba Congo Kasai Kananga. Heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur Océan du Congo. Voilà, biso le loto qui awa na esika ba jeune congolais ba sangani ba bundelaka ekolo ba zalaka vraiment na souci ya République démocratique du Congo. Toyaki koyoka maembela oyo basiko pesa o bazali ko balingi ba pesa na République démocratique du Congo to balingi ba pesa na président Félix Antoine Tshisekedi. Nakotika bino bolanda bilili merci na yo mutozaki na sima bilili Kabuya l'homme puissant merci na bino merci l'équipe ya Océan du Congo pour na mosala kitoko bozali kosala pour na biso tozala toujours wana pour na kosala en tout cas bomoninga mikolo belete na salaki malade na zongeli musala nanga bokobana komona nga comme d'habitude na kati émission face à la population toujours on est là pour vous servir en tout cas bolanda bilili ndenge nimaye ezoleka na kati ya esika oyo. Le régime actuel ainsi que tous les acteurs sociopolitiques en vue de l'organisation des élections dans les délais constitutionnels qui débutera le 1er avril 2021 au le 23 décembre 2023. La situation politique, économique et sociale de la RDC nous amène à prendre position en faisant cette déclaration pour interpeller la classe politique et les hommes au pouvoir pour leur faire des propositions sur l'urgence d'engager des réformes institutionnelles dans un cadre consensuel et paritaire. Nous demandons au pouvoir de prendre toutes les dispositions pour lancer la procédure électorale dès le début de ces mois d'avril 2021 pour la convocation des discussions entre les parties prenantes afin de ne pas donner les prétextes de reporter les prochaines élections car nous sentons cette tentative du pouvoir en place de vouloir organiser un glissement en vue d'une organisation des élections en 2025. Depuis plusieurs semaines, la situation politique de la République démocratique du Congo se focalise essentiellement autour de la recherche des postes et des responsabilités au niveau du gouvernement central, des entreprises publiques ou encore de la diplomatie. C'est dans cette ambiance confuse que le Premier ministre nouvellement désigné s'attelle à constituer son gouvernement pendant ce temps avec un budget de 3,5 milliards de dollars, une ressource propre pour 2021. Les préoccupations et les besoins fondamentaux de la population ne sont et ne pourront pas être prises en compte. Tous les secteurs de la vie socio-économique des Congolais sont impactés par une crise multidimensionnelle. Il va de soi que cette crise est aussi consécutive de l'organisation chaotique des élections générales de 2018, telle que constaté par toutes les missions d'observation électorale, aussi bien nationales qu'internationales. Pour consolider la démocratie qui est encore fragile, voire déficit dans la répétition des élections conformément aux dispositions légales en vigueur, est une condition sine qua non. Depuis la fin du régime autoritaire, la République démocratique du Congo a déjà à son compteur 3 cycles électoraux, 2006, 2011 et 2018. Ainsi donc, il est fondamental de pouvoir se mobiliser pour les prochains scrutins, soit organisés conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, c'est-à-dire au plus tard en décembre 2023. En guise de conclusion, nous formulons nos recommandations comme suit. 1.
Les hommes au pouvoir devraient engager toutes les ressources financières et logistiques nécessaires pour que les élections se déroulent non seulement dans les délais constitutionnels, mais aussi conformément aux dispositions égales. D. La population et la société civile doivent se mobiliser pour surveiller le respect du calendrier et processus électoral en vue de résister au travers des actions sur terrain, conformément à l'article 64 de la Constitution, afin de barrer la route à toute tentative de glissement. 3. Les hommes au pouvoir doivent engager des réformes institutionnelles pour faciliter la mobilisation des ressources relatives à l'organisation des élections 2023. 4. Il est impératif que les effets de la pandémie Covid-19 n'impactent pas le processus électoral. Et il est nécessaire de veiller à ce que toutes les dispositions soient prises à temps. 5. S'agissant du processus électoral, il est urgent de lancer dans le meilleur délai et d'impulser les réformes électorales visant notamment la CENI, la loi électorale, la loi sur les partis politiques. 6. Au niveau sécuritaire, toutes les autorités devraient s'engager à assurer la sécurité des citoyens et du prochain processus électoral. Pour l'unité des mouvements citoyens, Adonis Mwamba, qui vivent la RDC, notre pays, qui vivent l'unité des mouvements citoyens, j'ai dit et je vous remercie. Bonjour mon amboka. Bonjour maman Mpazi Sango. Papa kombo na yo nani? Kombo na ngai Adonis Mwamba, activiste du mouvement citoyen Vici, naza coordonnateur adjoint kuna chargé à action, naza pe coordonnateur ya unité des mouvements citoyens oyo organisé activité à l'élo. Voilà mon amboka, tulingi toyeba tozwa un peu en détail mais aussi ko pesa sur déclaration na yo que élection 2023 et kozala te eza sous forme de glissement pour être baimboka basila koyeba nini vraiment République démocratique du Congo eza ko lengela na mayezo ya sima. Merci beaucoup maman pour la question posée ngai. Lelo soki biso tosangani awa c'est parce que to message to mekiko pour récolter l'argument de part et d'autre. Il y a tout ici, tout le monde qui était non. Pouvoir en place, ils ont la volonté d'organiser les élections en 2023. Vu que bazaki ba moi perturbation na makamuna bango, il y a ba coalition, makamuna bango, belé, tout lundi pe ba déclaration médiatique, il y a ba agent à CENI, bazaki na ba ancienne couleur politique, il y a INC, à lobby que ata soki bapesi bango kanyaka ebele pour organiser l'élection et vous allez quasi impossible pas se retrouver ba rattraper retard au salamaki tout le monde qui le cas qui a babimisi ndeko na biso Ronsard Malonda batu batelemelaki balobi kete aza mutu ya Kabila eza kozongisa Kabila na ngwende na yeba biloko ya bongo alors yango biso toye kukuyoka ke élection ekozala te ba kosala glissement na 2025 alors yango nde epesi batisi biso mafuta tolbiki biso tozali nakala tosala bambakanga biso tokota bamakala banleva bandeko bakufa barosichimanga baterese kapangala bakufa pona ba élection oyo mais muto yaza na pouvoir azaki na opposition comment ça fait qu'il y a comment na pouvoir a comment changer le sous abimisa biso manzaka asa l'élection glissement en 2025. Mon amboka aussi que le baquet a posé la glissement en 2025. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que l'élection en 2023 est causée à glissement parce que y a le baquet qui a causé la makamunenge singeli. Maman, ezana adage moko le bagana monoko na biso na ko le bangote je peux permettre de le dire par le bagana monoko na biso que jisulu kajitu nunka chana na elingo la kisake omoni matisi moko ezala kezana na solo. Pour yoka solo nango il faut ningisango so ningisango de yoka solo toza biso moko te na bitumba oyo biso to bandaki bitumba oyo to moni kuluto na biso ancien premier ministre honoraire Adolphe Muzito asalaki kutu tribune na ye to moni ba kuluto na biso basango oyo tango bitumba yaki makasi politicien ta moko te abimaka na balabala bango basalaka 3 mois successifs oyo to bimaka na balabala oyo ningisaki ndeko na biso Kabila oyo azam lelo pembeni. Il faut tout bander déjà par réforme. 2 mois d'avril ici, il fallait pas bander par réforme. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, madame, tout ça on a président à CNT. À Tabino Moko. Pour eux, il s'agit surtout qu'il y a 2023, comme il président. Il faut y avoir une stratégie, il faut il faut identifier tout, madame. Au moins, il y a des choses qui sont au moins, il y a des glissements qui sont là. Il y a des choses qui sont là. Il faut comprendre.
Ça veut dire que pouvoir en place, ils ont la volonté de. Parce que tant que vous allez que Baboïne de Malonda, ceux qui vont avoir la volonté, bon, Boluka Moutamalam, Bossani, Bochawana. Tant que Batia Moutouté jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que Bazan la volonté, on a été Bazolingake, et comme un éti Malonda, ça n'est pas bouc émissaire. Ah, Atiki les bangs, là, pour un titre au moment, décembre, OT, président Seigneur Zate, président, et bon, tout pour ça, glissement 2025 pour tout ça, ma cam. Maintenant, pour Nabino, étant que jeune, étant que jeune, parce que Babi, Bokondi, a lobby et si même dans ma boucle, il y a jeune. Maintenant, comment on a été président Félix Antoine Tshisekedi, à la population, tout na ba jeune congolais. Pour nous, étant que jeune, qu'est-ce que tu dis? Vous avez pour ça à ça la élection normalement, tout vous avez pour ça à pousser. Mais oh il y a pour ça parce que comme on a c'est comme si il y a un projet pour la République démocratique du Congo. Non, ça me permet de vous dire ça va savon ba kufana ba formule na mutu. Et ça problème ça président ça c'est na. Je dis ceci, je donne cet exemple pourquoi. Ata azana ba projet. Ceux qui par exemple 2023 nzamba sounia qui toqué na élection à Zuité. Avant dit il est sénateur à vie. Akubanda uzawa projet wana pesi ndeko na ozana pouvoir asunga yeke te sala boy eza kete ye muto ko sala ngo parce que déjà yango mama to moni tali pe comme yo olia ka pe osala olia ka lik pakanga journée olia ka ngot eza munene lelo place ovandaka maye bimaka courant ezali volonté ezate siko to kondima 2023 ngana zo je ne tire pas les boulets russes sur monsieur Félix. Je sais qu'il est président de la République mais ce que je dis ça volonté à peuple ezala élection en 2023. C'est ça mon souci majeur. Azana ba projet, azana ngote. Ceux qui nzamba souki qui étaient remporté l'élection 2023, il va continuer avec ce projet sans problème. Et que ce soit les élections claires, transparentes et libres. Les enquêtes non oh tout monde qui les sous et commis à boyer pour tout le monde quand on 23h oh boza wapi boya côté anani edap école edap bazana ba bulletin de vote to qui ne peut tout boy ni bloc wana té. Tout me sur na balabala té oh non machine à voter té. À cette élection, il y a qui nyonso en 2023. Message non pour na baïba kolanda. Bon message na kopesa ba kongomani nyonso, za ko senga bango ke ba fungola miso. Lelo il faut yo moko congolais lingamboka na yo. Mutu alibanda ko lingamboka na yo ko leka yo moko te. O biso zo sala lelo eza pona intérêt ya batu nyonso toutes les 26 provinces. Eza pona papa na ngati, eza pona mama na ngati, eza pona ba camarades, eza pona mboka. Alors bitumba oyo eza ya biso moko te tozo benga de part et d'autre batu nyonso ba ko tia biso maboko tokende elongo tolonga etumba oyo eza makasi soki batiki biso moko tokosuka na nzela te mais tokende ata mibale misatu mais kozala kitoko te mais baya ebele basunga biso na bitumba oyo tokende elongo tomeka ko 2023 va organiser les biso élection. Bonjour Ndeko. Tomoni yo awa lelo kosali conférence de presse par rapport à l'élection 2023. Lolenge kaka uti ko landa yango toza ko constater ba irrégularité belé na ba négligence na kati ya régime en place régime oyo toyebi lolenge ezali pe lolenge utaki wapi toyebi bazana ba irrégularité belé na kati na bango na ba négligence bazolinga ko organiser élection te tozo mona yango pe tozo sentir yango déjà bazana ba réseau kili bazo avancer tantôt pour na corona tantôt pour na nini nyonso bazo lo bawana mais état libisote étant activiste citoyen étant citoyen congolais tozo ki engagement ya koya ko alerter bango ke toza toujours prêt ya ko bima na balabala ya ko intercaler contre tentative ya glissement ndetoye awa topesi ba proposition na biso dès que session ya mars ezobanda ba député eloko liboso bakosala ezali ko ramener ko sala réforme institutionnelle baluka biso président ya Seni Aseka pour que aya abanda musala bien avant pour en 2023 tozala te ko retard boye fichier bongami na noté non makamasi to boyango donc tozo senga élection dans les délais constitutionnels. Pas question à glissement, pas question à avancer réseau moko ezana tinate. Non non. En quelque sorte na kosa la ligne moko amku c'est que ndeko président de la République Félix Tshisekedi elongo na ba ministre nyonso bazawana ba yebi ke
toza kobima na balabala toza combattre mutu ya Kabila te mais toza combattre milimo ezali na kati ya Kabila ya koluka kovwanda na kiti akanisa ke alinya komisa yango royaume ou bien alinya komisa mboka neti mwa ferme na ye non milimo wana nde tokontinue na yango kokombattre yango tina suka tokokombattre yango tokoloba milimo wana ekoti kuna te mais tozosentir même esprit ezokende na kokota mais nano ekoti te toyebi ke ndeko Tshisekedi au-delà ndeko Félix Tshisekedi au-delà ya nyonso aza na makila ya papa Etienne Tshisekedi oyo mutu nyonso na mboka oyo otangi Etienne Tshisekedi en tout cas soki mutu ayebi ete même bana na biso tokobanda betela bango ka lisolo wana makila wana soki Félix a organisé l'élection en 2023 te azo cracher sur makila ya papa Etienne Tshisekedi ça c'est sûr parce que papa la démocratie yekolisa biso oyo kobunda la démocratie Etienne Tshisekedi soki lelo mwana aza na kiti ya bokonzi akokoka kosala eloko mosusu te bobele kaka oyo tatani aza kosala parce que tolobi mwana nkosi aza nkosi alors tozondima ke Félix aza mwana Etienne Tshisekedi akosala eloko oyo Etienne aza kosala donc soki arespecte constitution te toyebi te kote tokosukela naye message na yo mpona président de la république na bayimboka bakola nakoloba na mokuse ke mandat na yo eza ya 5 ans okoki kodoubler yango ndenge mobeko likonzi elobi toboyi te mais okodoubler yango na mabe te kodoubler yango selon mibeko doubler mandat selon mibeko ok une victoire pour toi tokope solongonia bandeko ya mboka nyonso bozolanda ngai na ngonga oyo na bengi bino na yebisi bino boye soki élection na 2023 eza te d'ailleurs déjà avant toma 2023 na juin déjà 2022 tokobanda kosentir ba température mosusu déjà soki toyoki ke élection eza te bobima na balabala oyo ya bakongo Kasai Kananga Mbujimayi batu nyonso este wapi bobima na balabala totya barrière na eloko wana pas de glissement Merci Nabino Baebolanti biso na kati ya Océan du Congo. Voilà bino aussi komona ndenge nini mai esi koleka na kati ya jeune congolaise. Batelemi balobi non na glissement. Balobi non ya kokosa population et que élection ekozala te na 2023 ba jeune congolais balobi élection il faut esalema parce que balobi ceux qui ont pouvoir na yo eza pour 5 ans après 5 ans tu dois faire l'élection il faut ça la élection ndenge esengeli en tout cas président de la République Félix Antoine Tshisekedi yoka population yoka jeunesse congolaise kolanda baza pembeni te ça élection c'est ça élection parce que papa na ba maman baza déterminé ba jeune to ba jeune garçon to ba jeune fille baza déterminé pour être ba élection il faut ça le mandat 2023 merci na yo mutozaki na simabilili Kabuya l'homme puissant merci na yo pour la musaki to kozo sala na kati ya Océan du Congo merci na yo pe Costa El Capo en tout cas merci na bino voilà Naomi la colombe de retour na kati Océan du Congo bomoninga mikolo belé nazalaki te nzote déranger ki na belaki Dieu est bon je suis là merci na bino ba nyo so bo soutenir ki ngai vraiment merci na yo John Sadeik a depuis l'Afrique du Sud en tout cas longo nya mingi merci na yo pe Jean Bitesso en tout cas Bitesso merci na yo pe en tout cas depuis France longo nya mingi na bino en tout cas tout ça toujours elongo eloko to sangisa biso na kati ya mboka o eza République démocratique du Congo to simba na loboko to tambola elongo to zala motema moko to za motema likunya te merci na bino en tout cas to kuta pour na prochain numéro au revoir.